triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle, triste réalité. Liwa, 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 bande konanga, liwa, 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 nde pasi, liwa, nde somo. Kolala kolamuka na basango ya matanga, kolala kolamuka na basango ya liwa, kolala kolamuka bande konanga ya kosala pasi pe mawa. Ezo sala pasi mingi na motema komona lelo comédien na biso na kombo ya Richard Mukoko azali susu na biso te. Papa na biso Richard Mukoko aye kotika biso bandeko na ngai. Ezo sala pasi pe mawa, ezo sala pasi mingi na motema. Bandeko nanga kandenge boyebi chez Toaline Nes TV toyaka toujours soki ba information ezali ya koya kopesa bino toyaka toujours kopesa bino soki pe ba information ezali te moyen pe toya ekotikala kozala te ata mokolo moko te. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Toaline Nes TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga na sango ka ndenge boyebi sango ya pasi, sango ya mawa concernant acteur comédien nabiso na kombo ya Papa Richard Mukoko ke pasa akufaki ndenge nini liwa ezalaki ndenge nini bandeko nanga ekomelaki ye nini ekomelaki ye pourka kufa bandeko nanga kande boyebi Toaline Nes TV ayeli bino ba mwa information concernant liwa ya papa na biso Richard Mukoko. Avant ya kokota na mozindo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama Lisi mpitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kanenge zalaka na yemoko la parisienne ya tongo. Madame Judith Champoviza. Bambote nanga na yemoko Franciel NM, Franès NM et pourquoi pas Amos Kazadi na système moko ya kitoko. Mama année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile ye salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama ona ba problème ye ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, Boulou makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde interne, topé externe, yoka na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, P injection, na gavker, au zongi mobimba.
ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Quand ndenge tolobaka toujours et encore, bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te mutu moko te akotikala ko bate la santé na yo. Yango ezalaka toujours ya mutu ya en tant que mutu oyebaka ndenge ya ko bate la santé na yo. Soki omoni ke na nzoto na yo ozomi yoka bien te ekozala malamu, benga Gavker na lombangu aya kosunga yo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na yebi ke boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino kande tolobaka anniversaire bandeko nanga ko célébrer ezalaka toujours lipamboli ebele ya bato bakufaka avant que tota ba célébrer ba anniversaire na bango. Ebele ya bato bandeko nanga bakomaka na tango ya ko célébrer ba anniversaire na bango te. Il y a de ces personnes oyo na minute oyo baza na ba hôpitaux ata koloba kutu azolobaka te. Mais soki yo nzamba salili yo grâce wana ngolu eza mokolo na yo lelo, en tout cas ezalaka toujours malamu ko célébrer anniversaire. De l'autre côté kobo sana pete ko sala moi action de grâce na yo epa ya nzambe po na pema oyo nzambe apesi yo ekozala toujours et encore malamu mingi na système moko ya kitoko. Yango Étoile Nines TV na équipe na mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo na système moko ya bien, na système moko agu, na système moko ya kitoko. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso o baza na matanga, na bandeko nyonso o bazolela kande tolobaka tango matangi yaka eyebisaka mutu te. Matangi yaka na ndenge nango na ndizela nango kane bomoni comédien na biso Richard lelo auti kotika biso. Donc matanga eyaka toujours na bandenge nango ba surprise ya ndenge nango. Yango bandeko nanga na ye penza ko présenter ba sincère condoléances na batu o nyonso bazolela. Papa na bango akufi, mama akufi, tata mwasi akufi, mama kulutu akufi, batu nyonso o bazana matanga. En tout cas toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Courage na bandeko nyonso o bazolekisa to baoleka na ba moment moko très difficile. Je sais que er mosusu dans la vie to mituna ka bandeko nanga eza na ba situation oyo ekomelaka biso er mosusu ozo sambelaka peut-être pona libala mais na nzela na yo libala ezoyaka kate. Er mosusu ozo sambela pona libota mabota ezoyaka kate. Er mosusu ozo sambelaka pona voyage ezoyaka te. En tout cas eloko kana koya koyebisa mutu o nyonso olanda Étoile Nines TV lelo kangama kana nzambe zalaka na nzambe kotika nzambe te. Quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances, nzambe na biso atikalika nzambe. Nzambe oyo apesaki yo pema, apesaki yo makasi akosala ke o nyonso zoluka un jour okoya kozwango na ndenge moko ya malamu. Voilà la famille. Lelo toye awa ka ba makambo ya liwa ya ndeko na biso Richard Mukoko. Biso nyonso toyebi Richard Mukoko azalaki parce que azali susu na biso te parmi ba comédien oyo bakomaki moi proche makasi na Belvi Kandi. Mais ye azalaki penza mutu ya groupe Simba. Abandaki mingi kujouer na groupe Simba. Sikoyo akomaki pe ko jouer moi mingi epa ya Belvi Kandi, akomaki pe ko soutenir Belvi Kandi kandenge ezalaka bandeko nanga na système pe na ndenge moko ya kitoko. Toyebi déjà Belvi Kandi na minute oyo aza inconsolable. Tomoni déjà auti ko lancer message que il paraît film mosusu ya sikaka ndenge toyebi. Il fallait film asika lelo oyo déjà ba extrait e banda chez Belvi TV même malheureusement. Quand ndenge sango ya pasi sango ya mawa ekoti moyen ba extrait wana esalema ezate. Yango donc lelo oyo ba o babandai déjà kozela film ya sika chez Belvi. En tout cas botia déjà na mutu ke film wana moyen leka
lelo ezali te vu ya matanga o toza nango. Ebele ya bato bazomituna papa na biso akufi nini. Nini nde ebomi ye, akufi nini, akufaki na hôpital nini. Pour ce qui est vrai la famille, papa na biso Richard Mukoko akufi na hôpital te, akufi na ndako. Akufi na ndako bandeko nanga, ezosala ka pasi pe mawa. Jusqu'à présent bazo révélé biso penza te nini ebomi ye. Bazo lela kaka, famille ezo lela kaka, ezo lela seko lela. En tout cas bandeko nanga ezosala pasi. Na memela ki bino mwa ba vidéo, moi vu quelques vidéos ya ba comédien arrivé, ya papa Serge na matanga arrivé, ya ce qui encore maman na biso, ndeko na biso camarade ya Belleville, ezalaka nani? Oya lobaka pe bien kitoko. Ya nabosani mwa kombo na ye pe autaki kokoma na matanga bandeko nanga baza inconsolable. Famille pe ya papa na biso Richard, en tout cas baza penza inconsolable bandeko nanga. Natiela bino nanu mwa vidéo oyo botala ngo ya après nakoya kozonga po nako continuer émission na biso kandenge tozo solola ya. Papa ta sœur est là, non, ta sœur. Papa. Papa, c'est pas pour la Nini. Papa, ta sœur est là, non, ta sœur. Papa. Papa, c'est pas pour la Nini. Papa, ta sœur est là, non, ta sœur. Papa. Papa, c'est pas pour la Nini. Papa, ta sœur est là, non, ta sœur. Papa. Papa, c'est pas pour la Nini. Voilà, nabandi ebele ya bato touti komona mwa vidéo ya mukuse bomoni ndenge famille na ye eza inconsolable. Bomoni ba papa Serge aleli collègue na ye de service ezosala pasi bandeko nanga, esalaka toujours pasi. Mosusu na lobaka ezalaka toujours malamu, mosusu bozana mutu bobebani na bino boswani. Je m'excuse olobi na koloba nakotikala koya ko visiter yo te. Nga na yo soki omoni nga leka nga pe na leki. Loba wana mingi tobimisaka ngo soki mutu aza na ye na bomoi, l'essentiel oyebi ke mutu azo exister. Mais soki mutu akufi bandeko nanga maloba wana esalaka biso pasi. Esalaka penza biso pasi. Tokomaka mosusu komitu na nzambe na lola na komona ka ye lisusu mukolo nini. Tokoswana ka ngana ye lisusu mukolo nini. Tokoswana ka lisusu mukolo nini. Surtout makambo koswana wana makambo kobeba na wana nde makambo moko elelisaka ebele ya bato. Bandeko nanga papa Serge aleli toyebi na biso ke mibali balelaka te, mibali balelaka na kati ya motema, mais soki omoni mobali penza aleli seke eswiye makasi. Eza penza mutu penza ya motema na ye oyo akufi. Ebele ya bato bazoya eza crise, ebele ya bato bazoya
oh abando bela, il y a d'autres personnes oh apola qui nandaku. Donc moi makambo eza ebele concernant liwa kande na utaki koyebisa bino kuna que c'est tout à fait normal. Ce qui muto akufi normalement famille eza inconsolable pour que tozwa information ya sur tozelaka moi pota wana soki tolala ta moi 2 jours moi connaît tolala ta lelo na butu lobi yango nde tokoya kozwa ba information nyonso parce que awa ba explication ezaka ebele oh tension oh abelaki ka muke oh apolaki. Donc ezaka ba makambo mwa ebele bandeko nanga na ndenge moko ya pasi pe mawa. Yango etwali ni Ines TV ayena nous présenter ba sincère condoléances na famille Libota. Famille Libota toyebi ke tonton Richard azaki tonton ya famille Libota de près en tout cas eza penza pasi makasi po na famille Libota nyonso mobimba oyo elandaka biso toye ko présenter bino ba sincère condoléances. Toye ko présenter ba sincère condoléances na la patronne à Poutine de l'écriture Bellevie Kandi ya ba Bellevie. En tout cas ba sincère condoléances na côté na yo Zamba lola pesa yo makasi. Sincère condoléances na famille na ye mobimba. Toyebi ke c'est vraiment insupportable, c'est vraiment dur à supporter. Prière na biso ezaka que non Nzambe oyo apesaka batu kimia na motema apesa bino kimia. Nos sincères condoléances na famille biologique na ye de partout au bozolandaka Étoile Ines TV. Toye penza na bolingo nyonso ko présenter ba sincère condoléances na ndenge na biso. Voilà la famille liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso. Liwa eza nzela mutu nyonso. Moyen toki makaliwa ezala te pe erotikala kozala te. Liwa baki makango te, liwa ba échapaka ngo te. Donc soki ngonga ekoki o mata okita il faut okende. Ezalaka bongo. Denge eza boye papa na biso Richard Nzambe ayebaki journée ya lelo ke lelo nde ekozala mukolo suka na ye. Ezalaka bongo. Je sais que awa ndenge toyebi papa na biso Richard akufi les ondir kozala ebele. O kutu basalaki, o kutu bakendaki, o kutu bazongaki. Biso ba congolais na culture na biso ki congolais mingi tondimelaka kokufa mutu te. Na Congo na biso tondimelaka penza kokufa mutu te. Na Congo na biso na yebi te biso tokanisaka ke mutu akoki ko vivre na ye éternellement. Et pourtant ndenge toza boye c'est tout à fait normal mutu akufa. Ce qui est normal. Donc toza na se ya moi tokoki kokufa. Mais la plupart des gens bandimelaka na bango liwate. Voilà la famille natiela bino mwa vidéo mosusu to landango lisusu et après to kozonga pona koya ko partager lisusu kaka ndenge to obeta masolo ya papa na biso Richard atiki biso to landa. Papa ta sœur est là, non, ta sœur. Papa. Papa, c'est pas pour la dire. Papa, ta sœur est là, non, ta sœur. Papa. Papa, c'est pas pour la dire.
voilà ka ndenge bouti kolanda video bande kunanga ezo sala pasi penza na motema pasi mingi la famille ezo sala pasi soki bomoni mibali bazolela ezo sala pasi. Moi personnellement donc on a ki kozwa makambo yo information oyo ya liwa ya papa na biso Richard. En tout cas de mon côté pe en tout cas esala kinga pasi penza, esala kinga pasi ya makasi komona papa na biso akufika boye kolala kolamuka na basango ya boye bande konanga. En tout cas esala kinga pasi penza ya makasi yango bande konanga to yebaka ndenge nini ya kotambola to tambola ka bien na se ya moi liwa ya mikolo yo eza liwa lisusu te ke non okobela okokola nakala wana to banda yo komona ba papa na biso bandaki quand même kokola ba koko na biso ba kufi bazaya kokola. Mais soki botali bien lelo na ki génération ya lelo la plupart de gens bazokufa na bango ba jeune penza monika moto akufi donc liwa ya mikolo eza liwa moko bande konanga na oyeba te liwa oyo na ebite soki ezolingaka kozwa ba jeune batu baza nanu na ba projet nanu bakokisi na bango te omona ka mutu aye kokufa yango na se ya moi kande na ebisaka bato ebele na se ya moi tozalaka na biso bapaya na se ya moi koyaka na se ya moi te ke no omitia na mutu ke ngande na yebi nyonso ngande makambo nyonso mokili na yebi ngande si saja kofinga bato koya kofinga si saja koya kochola bato koya kochola si saja kotonga bato koya kotonga bande kunanga toza ba pèlerin sur cette terre to bongisa banzela na biso lali olamuki omitali boye olobi fona bongisa nanga chemin nanga parce que na oyeba nanga lobi nanga te et surtout na se ya moi awa bande kunanga mutu na mutu nzambe apesa biso mission na biso o nzambe apesa mutu nyonso ezake amemela ye brebi suko place nyonso zolanda Etoile Nines TV omituna nano ba brebi combien o na sina memi epa ya nzambe soki nano memi brebi te. En tout cas na osenga yo c'est le moment banda déjà ko préparer planifier déjà ba brebi na yo oyo okoki komema epa ya nzambe ekozala malamu et encore malamu. Papa ta sœur est là, non, ta sœur. Papa. Papa, c'est pas pour la Papa, ta sœur est là, non, ta sœur. Papa. Papa, c'est pas pour la Papa, ta sœur est là, non, ta sœur. Papa. Papa, c'est pas pour la Papa, ta sœur est là, non, ta sœur. Papa. Papa, c'est pas pour la Papa, ta sœur est là, non, ta sœur. Papa.
ta soeur est là, non, ta soeur. Papa. Papa, c'est pas moi pour la dire. Papa, ta soeur est là, non, ta soeur. Papa. Papa, c'est pas moi pour la dire. Papa, ta soeur est là, non, ta soeur. Papa. Papa, c'est pas moi pour la dire. Voilà la famille tozongi lisusu kandenge tozo solola kandenge tozo beta masolo na biso papa na biso Richard aza lisusu na biso te bandeko nanga papa na biso Richard auti kotika biso jusqu'à présent nanu famille ezopesa te suite papa na biso akofela na nini ezalaki nini jusqu'à présent mutu nyonso aza nanu inconsolable mutu nyonso azolela ka ndenge toyebisaka bino toujours et encore déjà banungu eza ebele mutu na mutu azoya na oya ye o eza pikaki crise ya aussi d'autres personnes o abelaki batu mosusu pe kana matanga wana o apulaki donc mwa histoire eza mwa ebele. Soyez toujours et restez toujours connectés sur notre chaîne Etoiline Ines TV. Kande boyebi toyaka toujours na ba information tokoya kopesa bino ba information nyonso. Tango ka famille ekoya ko bimisa ba information ya akufelaki nini tokoya penza ko yebisa bino tokoya penza ko signaler bino kaka ndenge ezalaka na système pe na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso kande boyebi biloko ya kitoko eumelaka nango te suka ya partage ya mission na biso yango yo bandeko nanga s'il vous plaît soki nano tielaki biso j'aime te en tout cas na osenga na yo tiela biso j'aime kande boyebi bino nyonso tolingaka penza ba j'aime tosepelaka pe na ba j'aime na bino soki osalela biso partage te en tout cas c'est le moment je m'excuse salela biso partage ndeli kambo moi commentaire na yo moi message concernant famille ya papa na biso Richard Mukoko. Bye bye la famille.